Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut na fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place pozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo depuis Allemagne bote na yo papa pourquoi pas la Georges Junga otete la kema fumbe bambote na esiko zwami mon vieux honorable papinzi là na France bambote na yo belé siko zwami toujours émission, vous avez droit de savoir, vous avez un droit à j'espère tout nous sommes déjà connectés dans les réseaux sociaux. Bon, on est déjà les sous après papi mboma mutakalize siko nende kolambisa Frank Stemai mutakalize les sous de kolambisa utobala kalaminte libala na ela nani na muscador mois passé toujours comprendre vraiment yango lelo na bina sana analyse ngamoko na plateau ya komona à lire ndenge tozo kendeli vraiment analyse na ngona obandiano na yena nu e baba ser na ngawana ya poto wana ndenge bolingaka biso ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse ndenge bolingaka na mibali na biso bozara na poto wana po jamais na mona journaliste ni ya internet azana mobile na Kinshasa da passe finalement to koma wapi na mibali bolekisi basa poto nde na solola na copine na mona France ayo na bi Darling so moni ba ndeko basi ba komi ko publier ba ndeko mibali za pamba te na ebandeli sur internet e banda sika là pena makama mutakalize banda bango bazaki na système que ce qui moi ça porte tinde les vidéos comme ko manipuler moi ça nazo lobake so ko tinde ngambo ko te nazo publier au moni le londe ba comme sukisa bino ba journaliste mibali ba yana ngaya mibali ba komi ko sukisa bino tande ba comme publier bino pa Frank ya uti ko bala kala mingi te pas même 2 mois nanu kuto savourer la mariage na yote bêtise aboye komi pour li botani ba rondima mwana ba ko tazo kende ko bala tant que babi lelo e komi ka lingala ke eza fi na biso ba star eza normal vraiment soni vi na biso ba star ce qui Frank azana mwana déjà na conscience azape de na ba réseaux sociaux amoni mutakala na yo papa bêtise na yo ndengo sali et même wapi ils ont même pas été parce que biso moko de ba journaliste ba chroniqueur ba chroniqueuse ne biso mtobanda ki on a mibala poto na ba sapoto na ndimiti ka kotika vidéo wana na téléphone vidéo wana ko longola ngopo aboy que mutu mususu pe akoki ko simba téléphone na ye asala buzoba mususu salir mwasi oyo yazo kanisa que ba passer na ye vie ensemble. Pourtant, on bandi relation jamais to chaka ke to vandi pour l'en attendant jamais. Ezaka ke to lingani po to kende to salanzela moto salanzela wana et to ngama. Vraiment. Mobali souvent zo za mibali ba oza na ba vidéo te. Mais bande ko na biso ya basi ya poto oyo bozo linga bande ko na biso mibali. Après kaka mwa papi mboma yo polo bite nga pe fona ningisa Zaire na ndenge na nga pe fona sala boye nga pe ba mona nga na moni mutalibo so publier vidéo ya Frank Stemma eza paparazzi vraiment ils ont fait ça son il peut passer tozo kende wapi finalement to rosala musalo ndenge ni soko tindelinga te na kosalo boy na kozongiso boy lelo tala ndenge komi loko apeka ka zoba ne mutu muta mayele ne mutu apesa ka zoba mayele bomoni pas to komi soni ya lolenge ndeko na biso papi mboma lelo asa suna biwante
po akosala musala ndenge nini bapese nanu suspension mais suspension na lolenge ezokende na bakatimini balobiki akozonga lisusu te parce que journaliste aza éducateur ya masse éducateur éducatrice ya masse. Comment yo kokoma na ba bêtise biso to sala ba émission vous avez droit de savoir à tozote ya batu tozi lisolo ya mutu to beti yango après to sali analyse après na suka to tei finalement biso tozokoma wapi musala ezobeba makasi to tiki musala na biso lisangu to komi de kosala ba film pornographique vraiment bon quelque part eza bien pour éduquer ba misu batikali eza bien eza ndenga mabete yo soki ozoluka ke mingi peso zala na oka misu sa binga na dépenser trop pour la mobali wana a décevoir nga zumbongo na ngaki ko bala mwasi mususu lokola pe bande ko basi bazaka makasi otindeli e photo we pour eke na email yango zomona lelo we bazokoma ko publiera biso eza pamba te soni makasi lelo ekomi boye chroniqueuse a komike azwi mobali moko boye abala ye ata kutu ye azala na ye na bamakambo wana te mais pa babokilo bazopousse baraison nani bafi internet mutakala na bango esambwa boexcuse nga mpo na terme mutakala na bango esambwa wana bazaka basi te basi ya bato nyonso ale na suka toteya ba ke mission oyo ndenge eza boye na suka bokozwa nini vraiment tala soni toyebi te ezalaka Karim mokonzi kuta nomi publié ye moko ozwi grâce mbizi déjà ye azala sexy ya mibengaka lelo ezalaki papi mboma lelo tomoni ya Frank Stemai oyo ezoya toyebi te video ezoya toyebi te soki ozala ya nani vraiment eza ndenga mabe te yana ndenga mabe te boteni yonga rigueur te po toyebi te biso na biso nde fotomi te yama lelo internet tokomi na problème gouvernement congolais bakoti likambo ya internet bakoti pourquoi po bêtise eleki trop bandeko na biso ya poto basangani communauté bazokende batindi mukanda na Congo babi bana na bango bazobeba éducation ya bana na bango ezobeba liboso ezalaki ke bana na biso bayekolaka balingala na baémission na batéâtre lelo bana bato bazobeba to basi ya poto bazala na mibali na bango kuna biso mpe bajournaliste koto bachroniqueur bandeko na biso bajournaliste ya mibali bazala na basi na bango na kini po soki ke na ndimi teke mwasi ya kini soki aboye na mobali nakoki kokoma na niveau ya kopiblie okoloba nini ponga na yebi déjà sina solola na moko elika mwa bongo ekoma na otanga kombo te ayebisanga bi darling na yebi eloko te eza na mutu asalanga je ayibi nga video ya mobali na nga na telefone lokola pe mobali na ngai atmitindelaki nga video nga na yebi te telefone ezalaki epa mutu nde na yo comprendre ke ntango video wane monani na yo comprendre ke bayiba ye ngango mais quelque part eza raison te comment mutu akozwa eloko na telefone oyo oyebi te eza raison te toye nanu na ngambo ya bandeko na biso bajournaliste ya mibali tozokoma wapi finalement ntango mpe bolingaka basa bato ya poto nozosalele bavideo ya mutakala ndenge ndeko na biso Frank Stemai azoloba na video wana ke nazozela yo na mois de juin si je me trompe pas makambo yo olobi na kati yango wana ezaka nini po opousse ya yaki mais entre temps le batendresse dibinga bozalaka na basi na bino mupandi ya na kini yango zomona masumu ezokomela bino baba masumu ezolanda bino yango zomona bazopublier bino finalement tozokoma wapi mwasi azo raisonner bien mobali azo raisonner bien toboyi te sentiment yaka na ndenge mais tant déjà bokomani na niveau ya kosala na ba vidéo sexy
Et ça secret na bino mibale. Pourquoi yo luko sala o publier muninga? Ko publier na sukate après ko publier. Franck ça balani na mwasi na lopete na musabi. Na nzimite ke mwasi na ya boya ye po yo publier. Et ça na sens te akotika la koboya yete. Premier tour et salamaka. Bah publier à Franck. Bah ne passé je crois. Clarisse Place m'année passée hein. Année passée. Année au lissou c'est ça l'ami. To ba bino musana bino nenge ba bomba ka babu kwa lupangu, nenge babu ba bomba ka be économie na banque bino bomba ane mi takala ya bana mi bana. Merci to comme nous sommes déjà presque na fin. Mi quand on va tout ça la bino analyse yango, peut ça passe il peut soni. Ba abonné na biso bo perdre confiance théa. Bino ba bolinga biso, ba journaliste na bino pour continuer kaka. Ngombe zana mulai pona mata kokoma eza wate to ba il faut bon mesana et là on a rôle ba faut bon mesana poto yebité faut bon mesana ka kozana biso boye pour publier biso ko continuer débat na mibali déjà na moi moko to ba moi o ezoya c'est que to ezala pena na yebité le roi basi ba lega ebele na mokili c'est que bana basi ndeturo. Merci beaucoup merci na mon boss mon patron Papa Sibou Mutombo. Merci papa car ndenge zali lara pour sali kara analyse sur l'actualité na biso là on a bien actualité soni na biso ya lelo ba journaliste merci tourne ça na suka to monani mabange zate pour soni ya lolengo check Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo